toye na film pour na kobeta bato nyonso baosa ba désordre. Donc film oye yango tobi to lobelande donc émission to lobelande toye na film pour na kobeta bato bazoyoka te. Toye na film pour na kobeta bato nyonso baosa ba désordre. Donc film oye émission to lobelande partout ici qui a été bozali na vie été bolinga la émission oyo bolandaka yango. Ya yemoko honorable Blaise Nzinga. Pour to ki émission to na groupe na biso ya WhatsApp. Ya baki ma éclat la musika la ina diba. Mais siko lelo tozana penza live na kati ya émission na biso lobelande. Na yebiki ba question na bino ezalaki ebele mais tant na biso da muke to lobisa mingi te. Yambie pona auti musika ayeka pona concert na biso tozana ngo. To me ba kopeta mo masolo ebele na après concert na biso ya le 15 mars. Mais to kolinga to eba pe moi muke mama eka rapport ya nzembo na ye oyo autonomisa mikolo biso nyonso to sepelaki nango pe tozo continuer ko sepela nango. Vraiment shalom maman na biso Ekla. Shalom papa Blaise. Vraiment bandeko ya Cape Town baza na esengo ya koyamba yo bazolanda yo na émission to lobelande na yebi komona ba commentaire ndenge ba commenter na émission oyo bazali na esengo makasi ya kolanda yo na émission na biso to lobelande na groupe na biso ya WhatsApp lelo oza na kati ya Cape Town bayambi yo na ndenge. Bon, na Cape Town, en tout cas, vous allez vraiment reconnaissant. J'ai été bien accueilli à l'aéroport, première place de fans là jusqu'à aujourd'hui, donc vraiment accueil ça bien. C'est fait en tout cas, Combo, Benga Lisanga, les arbres Lisanga, la sentir en haut, tout ça, on va Vraiment merci maman Ekaya le bane mingi ma yemba ndé mingi donc balobi le 15 boyande kuna boyoka neto boyemba ndinga bokumisa nzambe mais aloba na mingi te bo comprendre mais bino boyebi émission to lobelande onoka benzinga lobisa kaka dans to lobaka to lobisa o kaka po de bengo émission to lobelande vraiment bande ba Cape Town baza vraiment na sengo ya koyamba yo ya koyoka yo susu bayoka kino ba CD bayoka kino ba YouTube ba TikTok mais dimanche bakoyoka yo benza live ndenge koyemba parce que message ni okoki kopesa bana na nzambe oyo bakoya dimanche pe mususu alinaza na boleko muke mais par rapport ya message oyo kopesa ye okoya encourager que dimanche azanga te. Bon, en ce que je sache, Bible et Lobby, il est doux et agréable que frères de demeurer ensemble. Donc, Boya, Moulouana, le 15 mars. Ce qui nous a dit aussi, quand on a accompagné plus fort dans le bateau, bazar aux alentours, il y a un Cape Town. Donc, Boya, Moulouana, quand nous allons célébrer le Seigneur, nous allons adorer, nous allons louer, rendre multiplication des grâces, nous allons soit ça pour nous. Alors, on a battu notre balébi, en tout cas, prenez courage, il y a rejoindre le Soukouana, en tout cas, vous allez décider. Maman Eka bandeko babenga kinga musuku batunga babi papa Blaise Nzinga mais ndeni babisi bazebele na Cape Town mais yo bengisi maman Ekla pour aya awa na Cape Town aya obeta na yo concert oyo ya 15e anniversaire ya Groupe Shilo eloko nini atiraki yo ngala bite wana ko ye mo ndalo bango ni message ke papa Blaise abenga aya awa na Cape Town pour na ko komisa nzambe. C'était ce qui n'a pas sanité. Question on a s'il faut qu'on réponde. Dans un mieux placé à répondre. Et ça fera pas plaisir parce que je ne me suis pas choisie, mais pourquoi plaisir qui a célébré le 15e anniversaire de Shilo Gospel Music ensemble de la Sénégal. Mais tant que vous avez au là, et l'eau que la tira qui est sur une sanité, ça peut-être Banzemo et Sœur Éclat. Il y en a qui ont la famille d'adoption, c'est là où frère Blaise qui sœur Éclat, et puis après ça, tu commences à la privé. Merci, Nega Maïka Lobby, moi il y a des coutons, nous avons des mots, tout publié à Yamo, tout ça, la promotion, on a TikTok, tout c'est la tech et producteur à Goulouka, producteur à Kaningi Yomo, c'est la promotion à Eloko, il y a produit Nayo. Maman Eklanga, la Naki Mingi par rapport à Zemonaï, Zemona et touché qui n'a ma casse, il y a un moto dimanche, Bozan, Boya Banana, mais ce qui est bien en Zemonoté, il y a qu'à dimanche au Bozan, à part Zemoana, par rapport à Zemoana, ne touché qui n'a nzambe wasala bangolu asala ngabe ngolu na nzembo wana donc touché na makasi na bete sister ifaza na 15e anniversaire na biso ya Groupe Shilo yango to sala ba promotion na biso na TikTok partout to le mbakate mutu moko poko toucher mutema na ye na partout sika zalika na nzembo na yo ayo produit yo
mais soki ovandi nango na ndako osala promotion nango te kozwa politaire ndenge ozwa sponsor ndeni vraiment oyo etushaki nga eza mpena nzembo wana ya album na ye oyo titre nango ezali ngolu. Donc nzambe asalela yo ngolu, nzambe oyo asalela ma ekla ngolu, oyo asaleli nga ngolu, oyo asalaka ngolu asalela mpe ngolu. Yango le 15 bozanga te boya tokumisa nzambe boyoka vraiment ngolu. Vraiment merci vraiment na biso na papa na biso Eric oyo yete accompagnement na biso ekla oyo azali manager na ye tokoki kozanga te kopesa ye mbote parce que aza na ye tozozala na ye partout tozozala na ye po ete mosala ekende kitoko. Donc organisation makambo nyonso tout eza bien. Mama ekla aza na kimia aza bena l'aise na Cape Town, papa Eric aza na biso ensemble tozosala makambo nyonso koleka kitoko. Donc dimanche memo bomona organisation ya événement ndenge ekozalela tobozali te kopesa merci na biso na pasteur na biso Eric yayo pawa oyo azalaki na biso pe na ebandeli mpe azokontinue kozala na biso tokendaki nde na aéroport tozongi na ye mama na biso Didi yayo oyo abiki bokufa nzala te bino bozala kaka awa. Donc ngai nalingi te bokufa nzala nalingi te mama ekla azala na nzala. Donc mama Didi yayo aza mpenza mama na biso oyo azosoutenir biso. Donc nzambe apambola ye abakisela ye ya mingi. Donc vraiment merci na bana nyonso ya Jab Ministry oyo boza kosoutenir papa Blaise Ndinga na événement oyo na mama ekla et puis basali na nzambe nyonso Captain Mobimba merci na bino. Merci na mutu nyonso oyo akocontribuer ata 100 ata 50 ré na ba oyo bacontribuer pour événement oyo nzambe na lola apambola bino na bosani te papa na biso Emile oyo tozalaki na ye pe na aéroport na ndeko na nga Adair Mungalu oyo tozalaki na bango na aéroport nzambe apambola bino na ndenge boyaki ko support biso na mama na biso ekla na arrivé na ye vraiment nzambe apambola bino. Mama ekla na yebi ke tokomoki na biso na koshite nde nalobaki nga na émission nalobisaka motu mingi bato bayebi nga na émission tolobela nde nalobisaka pene invité na nga mais lokola lelo yo oza invité na nga spécial moi nalobi biso mingi eza te mpo nazolingo batela mpenza voi na yo po dimanche bato baozela ngo estce okosala biso mwa estre ya nzembo mosusu ngolu te ngolu fo tobomba ngo kaka dimanche. Donc bao bayebi na ngolu te bayoka ngo dimanche bao bayebi yango mpe boya oyoka ngo dimanche mais mwa estre ya nzembo moko boye bato bakokoyoka ata interprétation ata ya yo moko mwa moke lisusu bato bazwa mwa bangu wana. De ceux qui le cherchent, l'abri des sans force, il est le repos de mon âme, mon arbre de paix, oh mon Jésus, tu es tellement bon, oh mon Jésus, tu es tellement bon. Bomba mama eka ko émission mingi te po moi ba voir na yo wana ya ngala ngolo sala eka ke na bengisa po ngaso na zo ko se papa sta de dimanche à na église awa abi mama na yimba kana do ba angelu ku ba kosa na émission dimanche na église ya kiso ai ba angelu ku ba kosa. Donc voir na yo vraiment nzamba pambola yo ozembela nzambe pendela na mongo ya kitoko makasi vraiment ba dekunga na koloba mingi susu te. Donc dimanche ka le 15 boya to kutana to komisa nzambe to célébrer nzambe ensemble. Concert na biso eza nango gratuit. Donc eza nango ya kofuta mbongo te futaka transport na yo partout si ko kozala futa transport na yo. Adresse na biso zali 245 Votre Carole Metler référence CEPAC Church. So moni compliqué obiga ba kitso na église ya Pasteur John ayeba na Metler so ba kitso na église ya Pasteur John otalika basoko uti Belleville ba kitso na église ya Pasteur John otali na droite na yo tango ba okitisa yo face na yo omona ka ba komi CEPAC et puis omona ba nerone na biso ya Shilo Gospel Music ezala wana. Donc soko uti sorti rive ata mozoya obiga ba kitso na église ya Pasteur John ou ba kitso na venir à clinique de Metler ka tango kiti wana ko kati ya Prince na gauche na yo ka tango okita na taxi otalika likolo omona ka CEPAC Church protocole kozala wana nyonso kozala wana bozanga te boya to komisa nzambe za 15e anniversaire ya groupe Shilo tokomela mwa secret tokoya o nzamba kosunga mpona mokolo wana. Mama ekla bandeko balandi yo partout dans le monde balandi yo balingi bayeba chaîne ya YouTube na yo kombo na mweza nini TikTok na yo kombo na mweza nini mtu muswa ko luka s'abonner alanda banzembo na yo ebele okolo banini yo moko na yo kombo chaîne na yo ko pesa bandeko oyo baza kola. Il y a déjà album na biso kombo na ngo la prochaine sur la liste oyo eza déjà na ba plateforme nyonso ya téléchargement donc na ba Spotify partout. C'est juste ya koluka obeti kombo ya Éclat One. Donc c'est ça album contenir 6 titres. Alors chaîne na biso ya YouTube eza Éclat One, TikTok eza Éclat One, Instagram Éclat One, Facebook Éclat One. Donc olukanga partout kombo eza
Merci vraiment bino sur Bolandi bo s'abonner na chaîne na bo salaté na chaîne na biso émission to lobelande eza na Shilo Gospel Cinema TV okoza émission to lobelande to betika ka honorable Nzinga TV wana eza chaîne na biso okoza pe émission to lobelande bo s'abonner okoza concert na biso dimanche bandeko bata musika wala libanda ya Afrique du Sud bolanda concert na biso live donc boza TikTok live ya vraiment na biso écran et puis ya Papa Blaise Nzinga bolanda live partout sika bozali soki nzamba sumem na YouTube na biso bolanda live na bandeko boza musika vraiment oyo alinga produit biso na Cape Town awa na libanda ya Cape Town tozala mama éclat ndenge concert ekoleka soko sepeli nango olingo produit biso mibale obengi biso contacter biso numéro ya papa na biso Eric oza manager ya papa éclat ya mama na biso éclat papa Eric numéro na eza wana za manager et puis ngai pe soko lingo zwa ngai numéro ya mama ya manager na ngai eza wana et numéro ya pasteur na ngai pe eza wana et okozwa bango bakosola nayo ndenge nini oyo tokoki osala po ete mosala wana ekende malamu mosala babanga te parce que bato ebele bananso oyoki manager aza na bamona ndire soki ndeni no donc tout ça mosala nzambe mais juste on a besoin mosala tozala juste professionnel yes raison pour laquelle baza donc c'est ça mwana bazana mpona kosoutenir biso même na baconseil donc obanga te olingo produit biso olingo soutenir biso ocontacte banuméro oyo totie wana osololi na bango bakoyeza yango biloko ebelebele ya makasi te po eza mosala nzambe donc nzambe apambola bino bamisio nyonso ya Cape Town tobengisi bino bozala epuis toloba beloko moko eza kaka anniversaire ya groupe Shilo musique te mais eza mpe ya groupe Shilo théâtral donc bandeko mpe ya théâtre bakozala wana baartiste comédien ya Cape Town bakozala donc aza mpe na espace tokopesa bango basekisa biso mwa moke parce que Papa Blaise Nzinga aza na groupe Shilo théâtral eza groupe chrétien donc bakozala wana na kati ya église basepelisa biso na salle mpona tozwa mwa pause moke toseki mwa moke apoyi tokocontinue lisusu donc bozanga te boya wana ebele mamake éclaté mpona sokokenda kochite message na oyo to bambote na oyo kokopesa na banani baremercie na kopesa na banani na bosani nte napesi bamisie nyonso ya Dirban président na biso ya Dirban napesi yo mbote papa Jonah napesi yo mbote siko ozali na équipe mobimba na staff mobimba ya groupe na biso ya bamisie nyonso ya Dirban kuna soki nzambe asungi année oyo ozoesili année prochaine tokozala na Dirban donc nzambe apambola bino bayimbi nyonso ya Dirban ya Johannesburg Cape Town mobimba partout balobi le 15 tokutani ma éclat tosisi na biso tokomi na suka message na yo okopesa susu bandeko eza nini et puis na suka nango remercier bandeko nyonso tu oyo yo okoli ya message ezaka moko ke dans le 15 mars biso nyonso tosangana mpona totombola komba nzambe nango nyonso tosaili biso pendant tosi 15 alors bambote na ngai eza na bamisie nyonso ya Cape Town na bana nzambe nyonso ya Cape Town en tout cas nzambe apambola bino nayebiki dimanche 15 mars tozala wana biso nyonso sans oublier de dire un grand merci à mon manager alors donc mbote na bato nyonso mbote baza tellement ebele à mon président Jean-Marc merci pour le soutien merci pour marque et la confiance ma famille tout ça là vraiment que Dieu se soutienne de toi merci vraiment tokutani le 15 mars à partir de 15h30 salle de jeu dans le Fongama 16h juste bainvité na so babandi donc bozanga te boya climat za kitoko makamuke za malamu lata bien elamba ya fête ba mama na bozali te mama eka kolobela ba mama nyonso mwa oza mwana bino ne kaka maika otakolobela mwana bino donc tokuta na 15 biso nyonso to ba mama bolata bena maputa bolata bena bien boya to bine na nzambe le 15 mars donc eza mwana bino tito obeta bo eza mwana bino donc bozanga te dimanche oyo puis dimanche le 22 biso bozanga te Papa Blaise Nzinga mama eka bakozala susu awa na Jacques Ministry tokobetela susu ba mama miziki awa na kati donc soko longwe le 15 yebaki le 22 tokoza susu na bino po eza mwana bino donc bozanga te dimanche ba mama nyonso boya tokobina ensemble na bino ba mama na ngaye natuna bino motuna donc tokobina ba mama bozala mama ekobini mpona ba mama mpona tosukisa yo kosuka mpona ba mama po eza mwana bino ba mama bolamuka lamuka mama boni bino bolembu boye bolamuka lamuka mama boni bino bolembu boye ko Mama bolamuka mama ekabi bolamuka dans le 15 mars tokutana na bino pe le 22 tokutana na bino sika ete nzambe na lola apambola bino émission to lobela ke émission kitoko olingi okotana émission to lobela na groupe na biso ya WhatsApp numéro na biso ya mwana contacter biso okotisa yo tosalaka émission na biso ya boye tosalaka pe na kati ya groupe ya WhatsApp tosalaka pe na groupe ya TikTok donc contacter biso
toko yambayo oza manager oza sponsor oza pasteur oza musicien olingo le koza producteur olingo le kana émission to le belande numéro na biso yango wana contacter biso toko yambayo mama Eklazali olingo mona ye numéro na biso na ya va concert olingo mona ya après concert contacter biso numéro na biso yango eza na ko banga te okuta na oza na cadeau olingo pesa ye yaka nango na concert na biso ya le 15 mars tika ete nzambe na lola apambola bino si biso na moko 15 mars dimanche donc na zabwe na za mettre ngambo bozomona wana yango wana c'est pas tout parce que c'est le ça donc c'est pas church yango yo talani na Lisa Pasteur John venir finir yango yo Lisa Pasteur John yango wana pikoto piken concert na biso bani bozanga te soko raté etali oyo ete pelinga moko na yebi sika borata kamba bangola bino 15e anniversaire silo gospel musique silo cinéma bandeko ya théâtre bakozala wana mpona kosekisa biso mwa moke na ta ya pose po ezali fete tika ete nzambe na lola apambola bino si sande